Ozuma kolongo no yinda libolongo pe muindwa salite mabe qu'on est bien kazanga ndena tsaka libolo na nga propre mbongo pesa ka mbongo libolo eza vie obali sama bindi solo affiché tu vis yara mama afi mbora s'abonner na chana binobo ninga gaye beaucoup découvrir les médiateurs Wartelo beaucoup découvrir artistes les grands artistes Yamboka oh Joël Mamba Mana Lela Rome Affiche tout Ya Mama Rafi Chadewayo Ezola Kissa Artiste oh Ya bien oh affiché du TV hein Balobi chaîne ya Mama Afi ah pour nous découvrir l'artiste na bino mogo donc hein pour on a fait des nuances mais ça pour la chaîne hein pour découvrir na émission chaîne na liboso na legi na monde entier zara ah hein Wartelo ya Mama Afi affiche TV ya Mama Afi ba s'abonner la chaîne bino bolinga kaye ba ko découvrir l'artiste ya moka na bino l'artiste ya monde entier. Wow, 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 vraiment makamba sika makamba kala te mais sika bien kazanga na affiché TV donc balobi vraiment makamba sika bato tout balingaka bien kazanga bo abonner vraiment massivement na affiché TV na biso bino makamba sika ezaka pa bien kazanga na bike bato basala santa bo babimi ebe na boti bana ebele oloba komoleka na ba site o site songolo site pakalo site mama bangonde ozomona ngam na tanga ka eloko nango kombo dans eloko bona tangi na kombo nango eza vraiment bien kazanga babi moi sa pembe moi so azanga lisumo bando nanga bashi hein pango lingo ke sa non émission ya sans tabou o panza makolo mais mitala no yo monte yo ke panza makolo o la sabatu vagin na yo do libolo na yo tango ke la sabatu libolo makolo no wana nanu hein fonika mpende no ozui vraiment na nous savons na gana yo niki mipende niki katikata makolo na yo hein tango zana mobali moye asepela no ezate poza no mipende katikata makolo eza salite hein ba fai nanga na esaka bino eloko liboso botala kabitala tala te bozela ka mama na bino bien kazanga soka ye asala bino makamba bien hein bokomi ko benga batu misusu okuti lokwa ko benga te moi sa otomba makomi mipende salite ya na esaka bino libolo mwasi mwasa sokola libolo eza mbongo pesa ka mbongo libolo eza vie tango sokola libolo no foi ba ko sokola libolo no bien hein na esaka bino tango ozo mobali il faut yebaka mobali nini na koza na ye mobali nyonso tout otomboli mobali sama bindi solo hein eza mobali za mwasi il faut koyeba kosokola nzoto yango epesa biso mbongo nzoto yango epesa biso yoka nti bawera nsona lo banginda poani pona eloko na iti likata na tsaka ngo propre yango si le jima mpata landa kango est-ce qu'on est nga bien kazanga nde na tsaka libolo na nga propre osomona na tsaka nzoto na nga propre pona ebike bafai na nga balinga balanda nga bayoka nini mama na bango ateyaka bango hein nga na kosa bino te bana nga basi naloba makambo eza solo bakopi na nga na kosa atin moi si tongo sokola neti tongo so etani na tongo loko liboso moi sa abimano na balabala te au brosser soko za marié na ba 5 heures wana climat changeaka eza mibali mususu déjà à partir à 6 heures ok musala
yo siko tant que za mama rôle no eza nini devoir no eza nini na 5h wana na 6h wana papa ngaki na ba 6h30 pour le musa mususu bakota su 8h te bakoma kende 6h 7h30 hein babi donc mwana mwasi okoti na chambre po da so dabo bosibanaki tour liboso nzoto elembaka esenga mai ntango okoti na douche ozwi mai osokoli ezoni so force ntango mpe papa oke sokola ezoni so papa force mais ntango papa azoya kolata yo mama outi osokola po papa mpe ntango outi osokola akota lata me mama role no eza nini simba so mobali no na mito mabele telemisa esu likata wana te bandela su papa eloko asuka lisusu ntango bosiba na eloko asuka papa ntango ake mosala mwamona nzonzingi libanda eza te mpo yo deya mama deya eloko ya 6h papa azwaki yango ntango akakile deya 12h plutôt 17h 18h azonga ndako aza deja kasi mpo ntango azoya akolia asisi kolia boye asokoli donc aoluka susu bisa encore na papa mais lelo bino nazo comprendre te bokomo benga bato musu bapesa bino conseil mais bato babenga bino bapesa bino conseil bakatikata makolo na bango eza salite bozela nga nonsala bino surprise bandeko nanga basi nolakisa bino mwasi nzota mwasi ndenge bongele ezala propre pourtant osala émission déjà ya basanta bubo yango nakomi na kanda makasi ntango osala émission ya santa bubo fo yebaka yango il faut ezala propre yo ozwi déjà ntango ya kolongwa bilamba no ya kolakisa bato mipende mais katikati ya makolo mpe ezala soin te yaya ozwi makolo yango nono eyinda libolongo mpe mwindo awa sali te mabe bandeko nanga poto nakokosa bino te émission ezaka moko ya Bianca Zanga donc bolanda na bino te songolo mpakala lobaki yo boye na boye te ozomona bajeune garçon no babali te ntango wana sheri nono moko eloko ya liboso so oza na mwasi no moko eloko ya liboso fo ntango olongola bilamba kotika na mwasi moko alonga bilamba vuluba te il faut kotalaka nzoto ne bien olongola bilamba yo moko obandi na kokarese kosimbe matoi obandi kokarese na makolo na misapi ya makolo obandi kosimba ye na mabele obandi kosimba ye na maboko misapi oka moko ozomona oyo so ozosimba mwasi ozopesa babiso ozoza lolemo nolekisa yango na bapomme de main na ye esala mwasi bien ntango osilisa wana obandi komata ozwi ata mwa miel so miel tata nescle osopi likolo ya nzoto ya mama obandi kofi bango ntango osisi omati likolo ya mito ya mabele nde rola papa yango wana kota mama na vérité mususu mama kana koloba ta oloba ntango yo bandi komele mito ya mabele ozomona nakokosa bino te yango lelo moni ba jeune garçon omona aza na mbanda tata mokolo mpo nini papa na aza na expérience koleka jeune garçon donc makambo ya boye balobi so epa Bianca Zanga te boyebango te yo mpe mama ntango oza na papa omoni soki osimba papa na likata eloko ya liboso eloko esala mpo papa yoka bien ya mabindi wana babulu wana ozosimba yango malembe ozomona ozokarese yango vraiment malembe ntango osisa bongo obaluki na nsima kota nisa papa na nisa papa ozotia misapi kozala na manzaka te mwasi asenga manzaka te manzaka ezokisa yo omona manzaka ezokisa yo ozwi na nisa papa otia misapi malembe na nisa papa osimba papa na mito mabe liboko moko ezokende lolemo ekende na muto ya libele moko liboko moko esimbi nisi liboko moko esimbi muto ya libele omona mama soki papa anopesa $10 yeba papa omata nayebisa bino bana nga bandeko na nga basi nayebisa bino base et surtout bino bato bobali déjà pono biso na tobali na te mais bozo profiter déjà na conseil ozomona donc nayebisa bino ozosimba mobali na yo ntango osimba mobali na yo olaisa mobali no misu aza mobali na yo bozali na chambre bwa bino mibale deuxième personne troisième personne aza te boka bino mibale donc na minja bokoma elo moko osimba papa mito mabele kozala no pression te papa pe akoki da konversa ta
ata 2 fois 3 fois soki kaka yo mama oyebi okarese ye azana kutu presse okota na vagete azana na presse kutu nanu te mpo ayebi ke osimbeli to mabele ozokarese ye osimbeli na mabindi na ye osimbeli na makata na ye ozokotia liboko na yo na nisi na ye omona oyoka gu o papa oyokaka soki abanda mpe $10 yeba salaire no emata mpo osali no makambo nonu batikala osala ye te ye soki osali ye donc bavéritable ozo bianka zanga te bomona yango kaka te donc fo boya kaka yo nayesaka bino mo abonaka donc abonnez-vous massivement omona site na bino yango chaîne na bino yango donc botalanga sukuna te nazawa bato tu balinga bianka zanga bato tu bapréféra na bianka zanga baodeti lesa bamifi lesa banadiki aluta bajoseliki aluta bairani tolo bakarimi zanga bagaeli mputu ozomona donc site na bino yango oyo babi espace yaka moko donc babi espace ya moko na O4 bana bolia bana matonge mobimba ba baza na poto wapi espace yaka moko na O4 na bolia numéro 4 yoka nde landani O4 numéro 4 avenue Bolia donc espace yaka moko so bokoti okuta whisky obino bana poto bolukaka eza ona lia nini na kata O4 eza donc babiloko aboyeka mutayela bino ba surprise yaka bianka zanga ya botika opesa balito pa muntu nyonso tuko na kuna temiko na zawa donc babilenge bo bolingo yoka pa bianka zanga yango nde na zawa obi sima na liboso zaka deux goûts différents ozomona biso bana basi na lobi na mibalo mingi bazana na posa ndesi mwasa pia ke sima ezaka bien mais ezaka père moko mwa yo bika mwa mbutu mais papa siko soka zengo koza la pression coach te po okozokisa mama eza nini faut pesa mwasi no posa omeli mwasi mabele osisi mwasi nozu lolemo na yo tina ba lèvre ne malembe aussi mwasi no mito mabele tango kosilisa wana mwasi akoma na posa tango koma na posa bo yo sikote mo olingaka no libolo to olingaka na sima na lifuni wana osa nini ozu il faut ça na système ya ba huile auto lambelaka te ozomona osombeta ba Johnson osombeta ba huile yaka ebele okosombe huile na yo to sombeta nini oyo comment ata miel yango pesa la mwa muselulu tango simba mwasi no na nzoto simba mwasi no zo caresser zo mene mabele mwasi ayoka posa yo pe papa ozi uilwana opakoli na penine olwana likata na yo opakoli yango okoti omba mono to okoti omalemba lembo okoti sinda mobimisi okoti tango okoti mbala ya troisième tout tango okoti yango evanda mbamoko mama oyoka pasteur oyoka ndegu ozomona ayoka gu makasi po nini osali ye na stratégie mo ya bien ezaka tozelo kwa soda baluka yaka chu aozoka ozomona il faut sala ngo ozuma huile ndambu otie place wana okotisi mama huile penda mo pakoli place wana pa koma musi akoma lisse yo pe papa ozi huile wana opakoli po yo po koma lisse mama zoka te pour ceux qui a zoki ceux qui pas malade ya kasida te pour ceux qui pas zoki po zoki ozo pe ba infection o ya zana donc là pour beaucoup ma niveau il faut beaucoup ma conseil là ba huile un passeport rouge n'est pas comme solo meda n'est pas comme solo makamba boy faut ka on capable bien kazanga donc c'est pas bien kazanga to za place muso ko makamba boy te n'est pas rabino na kosa bino te chile na ba mande mamba solo donc balobi bilenge abonde faut qu'on pas bien kazanga ozomona o atanga libolo atanga ngona kombo na libolo likata atanga na kombo na likata libelo atanga na kombo na libele siko bino mo luka batu mo bo ba kosa bino mutika boyko donc nazo ko sera bino makambo yo po na nakanda na mona bozo pesa ba fa na nga poto balinganga mais ba benga nga bien kandeni be mission ezate na bise bino boza poser no CP sabino botiko tala bango moi ça zaka propre botandenga no sa mission botakande na zali déjà na trop sexy botanga morona ba fa na nga
boluka nini ko na ese bino botika kotala tala bango yazo lakso nzoto wala lakso mpe nzoto salite yo makomo finga bino tina banet ya emission zaka moko ya Bianca Zanga santa bumta banda ngonga ngaka ndem na pesa ngo pe lengi po ngam na tanga eloko ne loko na kombo nango libolo na bango libolo likata libinzi makunza na bango makunza ya tango zo kata pe makunza na ko kata nyoso tuté yango pe jouer rôle nango ti o kata ngomoni sisa mayedi ebi ngunda kata suki ne katikati so boyebi tenga na laksa bino na laksa bino mande bakata makunza po yango pe jouer rôle nango tango kata kovoni nyoso tout pété parce que comme nzube ezokisa papa bana nga bozo yeba makambo kate ba chéri na ngai eza mwasi za mobali ko kata nyoso tout fo kata sisa mayedi okati mpanzo na katikati otiki ya bilenga boso Bianca Zanga te boyeba ngo wapi ba véritable ba ko sa binoti omona aleki azama mupende na salite wana makolo yinda katikati makolo yinda mwasi katikati makolo za ko yinda te za ka pembe mwasa c'est la cycliste oza muta munene tango sokola makolo na biso ekanga etuta na kamipende tuta na ke tango tota ba mutoki ende komisaka mwasi makolo mwindu mwasa c'est la cycliste tango sokoli nzoto no bien ozo cycliste na olati sous-vêtement ozo cycliste no olati ozui pe ba nini ba servette na biso ba base to tsaka po ebebisa caleçon tant to subaka tant to voir na mo perte blanche na ekoya na caleçon yango mo simso alongolika alati caleçon mne yango alati couche auto alati pampers ezo yeba na te mo sa ta caleçon mkie tango longo elembo zo pesa papa na posa ta kutu papa lingaka bima te tango zo yomona mama yo moko za de sexy ngalo bango mobali nga so abali nga aza na tango zo mbanda te po abano kuta nga chic atana na bana 10 abano kuta nga toujours chic po naza toujours kalibele nga ekezaka kaka neza sexy bo e bano vanda kana soutien kitoko bo siko na longo libilamba ya nana mama na tatouage mon ebisi bino mais boza poser non ça bino surprise non la sabino bato tout balinganga bato tout vraiment ba sepela nanga abonnez-vous massivement dans site eza moko na affiché tout TV site eka moko abonnez-vous massivement donc ya kolobele zate o soki ndenge ni soki ndeni te ya ande moko dans numéro de téléphone nga bato tout balinganga numéro zaka moko koda mboka to bwaka te koda mboka za to ezate na bwaka te na kanda pas tumba poufi donc code mboka 00243 89 80 690 20 89 80 690 20 bobenga donc nayebi ke monde entier botala États-Unis Londres nayebi ke Médard omonango nayebi ke Carlos Ilunga na États-Unis otala ngo Carlos na Canada Hollande ngo donc nayebi batu nanga ebele ba odete lesa ba otala ba Hollande donc site ya moko abonnez-vous massivement babiloko abobozo wapi